Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Valentino soya émission Kinshasa ya lelo. Eza bongo ngai mosela mino na kombo ya Fred Dangono la Spartacus de la presse congolaise. Quand nous sommes tozo tambola partout. Pendant que ma formation eza ko batama na Kinshasa na bino. Lelo toza na mabele ya Kiseso na avenue de la Paix. Mabele ya vice-gouverneur. Ya vice-gouverneur Nero Mbungu. Le toza na kata mabele na ye, tozo mona ndenge mabele za ko bukana, prince za ya ko katana na katikati. To solo na mukie. Prince za ko katana na katikati pona mbule beta ki lobi na buto komi ti lelo. Pena ministre zo menacer kaka ko beta. Tozo meka mpe ko solo na bato mabele ba expliquer biso eloko ni ne sali ke non mabele bukana makasi boye. Maga tumbule beti. Ma commune mususu za boyete. Donc to remeke un peu ko tambusa micro na biso na bayino so balandi biso. En tout cas, ba abonner vie du public, bon continuer ko s'abonner massivement na chaîne na bino. Tozo tambola to lukana nubana. Ya bonjour. Bonjour. Comment on est? Ryan. Où tu classe? On est qui ande? Bozela moko. En tout cas bino mo bozo mona ndenge bana baolela balembi na ombungu tala mabele na yo za ko panzana vraiment na katikati bana bazolela. En tout cas to me kompe ko sona wa mukolo yaka. Bonjour Yaya. Bonjour. Au ti classe? Lobi boleka ki anzele za kindeni. Zaki bien. Elo ni sko eseli ke no e kata na boye. Mai ndele ka boye buka mula tolembi, babo kseso anzela tolembi. Merci mingi tomata. Bonjour. Boni. Bien. Comment on est? Comment on a Kenzo? Kenzo, na avenue nini? Toza na Bikanga, avenue de la Paix. Avenue de la Paix. Tomoni maye débordé, bat bazo lela. Elo ne sali ke no maye débordé bo ebuka na nzela. Mbulo nyoko la biso a fort. Donc mbula o ndo mona ngo boye. Donc tolemba koloba mambu ya pont oyo. Mbula oyo batu badinda batu bakufa pont ka kozomona o. Dega mayo. Tozaka na posa basela biso pont awa. Omoni pont oyo. Tolemba ngo do pont no ya boye. Biso to koma kutu konyoka mapo biso to bota mina mabelo. Tala siko bonani. Masala nga ngoti. Edindi biloko baby. Nyose baby. Likolo boye mpo ndo moni boye do to komina bakanda kutu te bata soto buka ngo biso mo bayaya po to lembi na biso ba gouvernement po gouvernement lo baka ke yote to asela bino po awa to asela bino po ane wana zoleka to koma pe to sima banzete po esala mate bana biso pe ba komi pe ba koko po esala mate. Mai oyo ezalaka eza banda kuna ti awa to ndeni. Mai oyo ndo monango boye mayo so esiliki ndenge buki boye so mbula mso ebeti ekomaka ti awa ekobuka pe moni botala na BBC o tangu ezolia tangu elie de cha place risque ezawa na BBC te bakonda mboka bazomona eloko te
bino mo pe toza na risque te botongi pembe na mai biso toza na risque ya makasi donc neza boye totoza na petit moko adindaki awa soki biso tozalaki te mais petit wana na momo ate bembene ninga emonana te mwana classe ozonga poane tasiko biloko atolelelaka bango toza député la biso azalaki liboso député honorable na Mbungu ye kaka moto otelelaka akomi vice gouverneur tootela ye mpe kaka na nzela oyo tala lelo nde biso tokomi osouffrir ala na bilobaloba bato te oyo te bala parti wana eglise na ye kamione yango oyo kamione elekaka awa eglise nasamba bitanga aza papa na biso aokela biso mayoka biyokayoka te tala nde tozosouffrir ta biloko na ngai bebi ya plus de 50 000 biloko monsieur bebi ya 50 000 siko na mama o na beke na oyalo bina tongo na teka pour se pesami te mais balobi ke ana kanda na bino po bolobaki ba n'importe quoi na kombo na ye yango moya bongisa su a eza te papa ko bota bana ta 5 na bongo papa bosala moko ayibi omongo nyonso o bomanga na ndako akesala ambiance bayebi soki papa mwana oyo kuna oyo obenganaka wana ayibaka yo mbongo kuna komosufri mbongo wana esili soko papa oyo akeso na kosani te fona limisa mwana bana nga fona limisa alimisa soko neti nga bo wana papa na biso abotami awa akoli awa alanda bilanalanda to ya bilobaloba ya bato oyo eza quartier na ye alekaka awa so alobi ka asa vengeance nde alobaki asa vengeance biso mpe tokufa peuple na ye tinde babanda kobongisa banzela minene batika mpe kokoma te bon awa ezalaka kaka soki ebukani bakosaka biso kaka pokle moko ye oyo te pokle ye esali mosala bamisala na bango nde basalaka oyo te bovote nga moko boye neti biso tosalaka salongo moni bao nde bukani boye biso nde moto toka charge nango bosi na biso ya boulangerie awa ye kuti moto abisaka mbongo abisi mbongo abisi 200 000 te bajeune bozwa botumbola bofungola libisu wana apoliticien te mais apesaka biso bajeune te bosala mosala wana botumbola bofungola nzela po nde eza boye bana classe nde lelo na bisi combien eloko nini sikoyo osengi na gouverneur de la ville mpona avenir na bino banda balaka babongisaka te loni ozosenga na ye bon tokoloba nini gouverneur na biso nga naza ndeko na ye naza efape katola mongala nga eloko na kosenga ye alanda bilanda alanda te oyo te kuna bayebisinake moto aza na approche aloba ndenge te kuna bafinganga te alanda eloko wana te alanda ye aza gouverneur aza mwana mboka ye aza motu moko asala na peuple na ye nyonso ozonga poani donc aya koyede biso awa donc tosengema pardon aya koyede biso awa mpo awa so tokontinue boye bibembe kobanda ozala chaque fois na bambula. Merci mingi balandi avis du public tozo continuer ka na émission na biso to monde pe bande ko na biso awa bonjour maman boni madame comment on est c'est truc ye pour vandika koto tomoni mabele eza kobuka na pont eza kobuka na debite selo ni ne sali kenon e buka na bon eloko esali mabele oyo ti benzele bukani awa ezali à partir ya pont po madusu to babize ba madusu wana esenga ba traiter sko biso ba jeune to salaka yango ata bo sali yango mama bo zamle loko moko te so ezosenga nde skoyo honorable le roi comme le vice gouverneur yeni mtaza capable pour place oyo ezate ke basa soki nde ba net kaleza la so bukani ba ba bwaki mabele ezosenga faux pont et salama so pont na soki salami aux appels avantage pe honneur na ezaka nzela ti parce que nzela oyo nde bukani boye et sali ba dégâts ti na se donc na se boye zo to kiti boye okokamwa na mapango ya bato bukani donc ndenge wana
neti mo benjir mo ebima ya kala wana tolongola nano injure nini mais koyebisa biso bato basala mposa bayoka gouverneur na so toyebi ke mwa kande alo ya secteur na ye mais atia na se asala solo ya minene koto eloko nini yango bolobaka te biso bato kaka te ndenge ezalaka mais problème ya nini azali vice gouverneur mwana mabele place oyo eza mpona nzela te mais bon pont kaka pont so esami nango po église ne yango nasambelaka école ne ya mwa liboso awa so asali kaka pont esi nango mais na kala ezala nango na makadame te makadame ezala te makadame etikali kozala koto te ebongo loni ozosenga na gouverneur ya ville na biso asala mpo na bino bato ya koto pont kaka pont oyo ndenge eza awa esimbi koto nyonso na sebo monde ebuki awa soki tomemi bino tokei boye bolela tokiti bina boye bolela ebomi baveno nyonso na sese boye ebomi merci mingi merci bandeko na biso ya vie du public oyo bomesana kolanda biso à chaque fois na minute tozoba toza na kati ya libula esika pont wana ebukanaki donc toza na ndeko na biso komeka mpe koloba oyo ya bombeli biso mbote bon nga koloba gouverneur aoselo te kisensu mabeni pa bango awa toyebi aoselo te siko oyo ya mosala wa gouverneur oyo gouverneur nde moto akosango sheko kosa ata point chaud wana asa balabala na point chaud na mbongo na ye gouverneur yo osala biso mosala belo ebukani jour nini na mbula nde mpe toza boye donc eza mai mabele nde moto etondi kotonda mpo ebukibuki likolo eza mai nde eza mbula nde moto ebuki yango eloko nini osenga na président de la république na gouverneur ya biso ya Kinshasa mama bango so osenga bango mpo bazwi bokonzi tozalaka bamanda ya bango esila mpo tosenga tomona eloko te merci mingi balandi yo merci mbote mama mboti mama boni mwamboti fioti eloko nini osenga na vice gouverneur na biso mbo minu mama mandile mbutombi kuti papa vice gouverneur tata Nero Mbungu fumu abanga moyo katubanzila munzila yayi bila kadi kakumu nzila yayi kala bebi kaka tumevonga tukadiboza aba mbitu sia kadi katangu place yayi mutangu mvula donc beba na beba atata Nero utumani kukiadu tubongisila nzila kati nzila ya utavyoksila bijipi byako utubanzila vraiment benu mudi kuntwala koko benu kambu bongisa kadi zaba bwatu foti sundu kila munzila yayi zinzo ze kama nafua zitoli zile mana yendi mbo tumevonga ntuka siatu utala mambo mama siatu utala mambo mama mumo tuzaba bwatu foti bakutombu dila diaka mawenda kuntwala omeka peko balingala po batu noso bayoka ngote nana ndizintuba mudingala Nero njom ndizintubila mudingala papa Nero njom merci mingi mama ya sepene ka koloba la mloka mboka na toza toujours na mabele ya Nero Mbungu fumu abanga moyo toza toujours na mabele na ye siko na ministre tokoti na avenue tomoni ndeko na biso azolongola mabele mbote papa mama toya na avenue Landa donc tosenga na bakonza mboka babongisela biso avenue Landa tovanda calme te mai chaque jour tolembi nde mai esenga bakonza mboka baya na avenue Landa babongisa tolomona bakomini misusu baobongisa baosala bacarnivaux biso a carnivaux eza te donc inondation bamere baolela mai toujours mabele euti wapi tomona ngo eza mabele euti na esika po bukani ekobiti awa tondeni bon mabele euti likolo kuna kota mbala mbungu kuna likolo e na mbula eboloke bamere mususu kote do baporte ndako ekangami donc bato mususu bakia misala te mabele kangi porte nini osenga na gouverneur ya ville Kinshasa tosenga na kwa gouverneur babongisela biso kaka nde kaka nzela merci mingi merci bayoki
Mbote moya. Boni. Bien. Tomono na kati ya lopango toyebite soso sa nini awa. Place oyo eza voisin na biso awa kimi nde mai oyo ezoya boye depuis esali dega place oyo ekoteli bango na bana biloko nyonso ebeba ndako ebeba moye bavanda eza te tobenga kaka bakonzi ya mboka batalela biso likambo efale babongisela biso place oyo soki babongisi nde bato bakovanda na kimia moye tovanda eza te mai ezowuta mosika ezoya kosala badega koto oyo bato bazokufa bino moko bozotala ndenge moningo ya tiki lopango akoma locataire pona makambo ya mai oyo eloni na osenga kasi na gouverneur de la ville gouverneur atalela biso atongela biso nani kanali po mai ebanda kokende mbala moko tina njili kuna po soki mai ezokende na njili moye bato bakima eza te moye tala ndenge akia mai ekati lopango mobimba zelo ekoti na kati ya lopango na kati ya ndako moye avanda eza te mai nyonso ewutika na pont kuna to ndeni mai ezowuta likolo kuna ezoya kotoyo siko moye mai eleka bien po basali bakanali te soki basali kanali nde mai ezolanda bien eke kote ama ya njili moye mai eleka eza mai ezokotaka na kati ya mapango ya bato ntango toloba bato mosusu bakufi na bazelo oyo. Merci mingi mama. Mbote mama. Boni bien mama. Tomono na kati ya lopango vanda kawa. Avandi mama ekotela biso banda na 23h. En tout cas na lembi na bana place okena bana. Ezate na linga kufa kutu na butu na bana 9 mobimba. Soki ezaki ba voisine te na mwana ngambe na ebite. Lelo mbele na ebite toza ndenge ninya. Alipa ba voisine na ngambo. Tala ndako ndenge ezata yo moko. Ndako mai na mai na amona kutu place okende te ata gouverneur sunganga zulanga tanda kuna bana. Olobeni pona neombungu yende mokonza mabele o. En tout cas papa neombungu asunga ta kosunga ngai. Pona lembi mobali te mobali atikali kosundolanga ana chiasa saki nani kubala na tsanga tinga bana 9 siko na kokende wapi neombungu azulanga siko na bana. Merci mingi bayoki pa mokonza mboka. Masa. Yo. Bolo wa batu fanda kana mboka bwendeni. Yo John mwana. Yo. Pitenya mama. Yo. Wali mabwe tu kutiwa ni manyoka. Kichwa heba na ute chwa kama mwasi. Chwa baba. Heba na tana mono na njela. Uwa. Mbote mama. Boni. Malamu. Ipo vandika na quartier. Ngape na vandika na quartier oyo. Boni tomoni na kati ya lopango bazio lebele bo. Tovanda ki tolali mbule bandi na 20h ekatani na 23h toyoka penda awe ezalaki nde likambo liwaka kabino mobozomona ndenge ezozala tala ndenge tozabwe na bana tolali balibanda tozopola penda moyesa te position ezali te yango wana tozosenga kaka na leta kaka aya kotalela biso ka likamba mai oyo bazola biso position po nzela mai ezolekana eza te mai soki eye na pression ezokotela biso na bakati ya bandako na bana tolali position ezali te tozosenga kaka na leta bayela biso tovote bango na misala bayosalela biso yango oyo tozosenga kaka force na bango mpo tozala bien na bana tozala bato mosusu te. Dans mabele oyo uti a parti ya esika ebukani mabele oyo utaka na kisensu ya likolo soki ebukani na pression wana nde ye kokotela biso après se ye kobeta biso bakoto oyo toza mpe na kimi ezali te ebanda kala to ebandika ya mikolo ebanda kala badepute baya awa balobi ke tokobongisela bino soki bayeka na 20 sak batie basisi basimi nzela bakei ntango mbula ekobanda epanzi lisusu eloko nini olobi na président de la
la République. Bon, nalobi kaka na papa président na biso asunga biso tosala mutu mususu te Félix asunga biso tana bana botoko kende wapi tozola ba libanda Kinshasa ya biso nyonso to atieli biso classe ofela bongisa biso pe bisika kolala na bana pa position esalite. Merci mingi mama bayoki yo. Toujours na kati mabele ya Nero Mungu ba jeune baolela bana baolela ba mama baolela na kati le pont tomoni tonton Zulu azo avandi boni. Merci ma sœur Nazabia. Comment on a Doris Isset. Mon venti ba colossalité boye bilamba ezani. Bon, on a traversé ma période de misère. Je crois que depuis les bandes qui dont ba iner donc les bandits dont ba 22h ti iner à 2h donc totalité tous traversé ma période de misère pour le côté biso na palais de bandela oh biso tozo mata de ezabienti basé les autres qui étaient là biso to comprendre était place au biso to fandi oh biso to poni le gouverneur azo chabiso katin. Donc tous souffrir vraiment, donc tous traverser période, so yokinga na leli que notre donc tous traverser période de misère, tous abisoté pendant toute la nuit, totalité, tisikoyo, salon kaka, quartier, palais, donc nandaku oyo kutunga na lalité. Ndaku nyonso na leli kolo kutu ya TV, likolo ya mesa na koloba, TV likolo ya mutu, menga likolo ya mesa. Donc totalité. Elo ni no sanga kasi na neombu. Na kosenga na Molière était sur te plaît ba auto pointaki pour bazala liboso na biso ba intervenir donc ba soutenir biso na baka oyo ezoleka koto baka na les atteint donc ba place ma ezoleka we se fandi boy ma ezoleka osali boye ma eleki mpandi mais tant mbule zoya nyonso epanzani et kotiti na ba palais bon to vivre boni siko bino bozolela lela boy kaka bino ba jeune bofingaki Nero Mbungu. Est-ce que Rosunga bino na ndebo finga qui est bon? Bon soutien ou t'inquiète pas ba jeune. Lorsque ton moni que non, ils ont tenir quantité, il faut te chaka maloba. Oui. Tant que biso to poni, biso mo ko to moni que non, ils ont tenir té, il faut te chaka maloba. Mais lorsque ton moni que non, à tenir biso to loba li susté. Vraiment ils ont simbaté à intervenir. À tikina non car donc commune naie, a intervenir ba commune mususu. Ata non commune naie ndenge zoleka. Et bon, bien affilé pas vendre à côté. Bon, à mon avis, c'est ça. Aka mpandi na biso oyo mais bino moko boyebi. Toko critiquer te mais faut pas donc abomba na rara. Parce que les milliers moko boye ezo yisa biso soni. OK, merci vraiment. C'est bon ma sœur. En tout cas bande konanga ezaka passe kota la Kinshasa ya lelo. Kinshasa ya kala ezalaka boyete. Mais botala lelo Kinshasa ndenge koma. Tozali na kati ya mabele ya Kiseso, mabele ya Nero Mbungu, mabele ya bina filé. Boka bandeko na bino nde bazolela. Bino boza wapi? Bozo profite ba bongsaka libanda, mabele na bino bo kipe yango te. En tout cas pesi pasi mingi na ndenge bandeko baleli vraiment. Oh no soza mokonza mboka oyo soka yoki elele na bango ameka pe ko tia bango maboko ba mama misu bazolela bazanga mibali bandako ezodinda balali kwa batol donc ezaka rapace. En tout cas to comme na suka émission na biso apesi merci mingi pa ya mon boss Didier Masuki mobali ya mandefa pembe balobi yonde boss solo na pesi su mama Anita Lelo babi mwasi nde yona na kata basi kwa na Lyon babi yende madame mama mokonzi babi yenda pesa atala te na pesi sumbote na ngai epa ya Adelar babi yonde makambu kwa ba gros bisous place aux alliés en France na pesi batu nyonso o balingaka nga ba vrai na nga bo continuer ko s'abonner massivement sans oublier 520 gigas balobi yende makambu mutu caméra tout ça quoi sera simbité mais ma bouton déjà comme bouger en tout cas respect na yo merci ndalinga bino mingi bye tokutani mbalasi Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe.
Didier Masuki, Andy Chu, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie.